Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. En tout cas, na lingi bino na doraka bino na I love you so much. Boza wana motema. Ba abonné intelligent et sage. Nabi ki boze belé. Ba papa, ba mama, ba nduku, ba pendi wangu. Ba ndugu wangu, mashi ya mumenu. Ba pangi ya munu ya Vincent. Na lingi bino ya trop. Alors, botu nanga nini? Manike atetuki. Manike aye mabe. Bandeko. Manike abimisi ba sekele ya mama Alia. Depuis que mama Alia alobaka na ete. Alobaka na ete. Bato bayaka ote. Yo Bibicho. Bosika Alia bato fanda na ye. Bato bazoloba. Ce n'est pas moi. Nga nazoaka ba vidéo eza na ba réseaux sociaux. Nde na yaka nango ato partager na bino bandeko. Toyebi ce qui s'est passé. News ndenge leki. Alors depuis que Manike aza mutu moko a fréquenta milieu wana ya musique. Ayebi makambo ndenge fonctionnaka. Ayebi ba histoire poye moko alobaka na émission moko eza na biloko mosusu na lobi awa mabale kopanzana bato bakopike ba crise. Donc ana monde wana ya polémique et na monde ya musique pardon ayebi déjà comment makambo e fonctionnaka. Alors ba audio oyo ni ba vidéo on a otela bino bolandango attentivement, bolandango dans le calme, sans oublier quelque chose à grignoter. Pour Roland, il faut mieux make sure que ça le loro tofandi calme pour la vidéo. OK? Ceux qui ont s'abonné dans noter, partagez massivement vidéo ou s'abonner pour notre sa communauté parce que nous avons ça effort, na la bino ba information. En tout cas, merci na confiance oyo bo zope sangai. En tout cas, merci na ba appel na bino ba suggestion na bino yango zo sala que to tout le monde pour créer peu contenu à sika. Alors tu sais ce qui s'est passé avec madame Alia, ba tu belé pe ba bengi ngai pour me parler de Alia, bino Alia bozo bimise mon santu ba botelier mon bali. Bino boyebi te que non Alia, yé pa kutaki kofina maman ba minu, yé pe abotola ki botu, yé pa botola ki mon bali. Bokele ma ndenge nini patati, il y a d'autres choses ban. Il y a des choses. Et ça ba audio musu ba tinde langa bandeo. Ceux qui na bina tchongo na ba réseaux sociaux awa. Hey, maman nangai na boy problème. Ba audio muta biso abani ko expliquer nga tala boye aso expliquer nga nyonso. Mais ba biloko nyonso eza biloko otchongo na ba réseaux sociaux te parce que et leur mususu eza ko garder personnalité à bato. Nga na lobi na yaka ate pona détruire image à motu. Na yaka awate pona zelo ko mona bi ke ko baby sa ta crédibilité à motu. Na publier on kaka po batalanga kaka non so na moni ke loko eza sensible non ça langoti pona sepelisa nani te fona mi sepelisa na nga moko. Donc tellement nalinga bino bo commenter dans les respects et dans les calmes yango babilo mususu na ko bimisa ngo ate eza ba audio mususu batinde langa ya mutu tel bobo na boye mais so nazaka ba journaliste o mitu ete tukawana o bakiparate nalinga pe na ya nango awa na banda pe ko commenter na ça n'importe quoi, je ne peux pas le faire. Ngambu bobi ke ngambu ma sentiment wana ngabi bichu bobo na za na ngote. OK? Donc chez la bino vidéo ya Manike boyo ka ndenga lobi concernant alobi pe pona orchestre Fally Ipupa. Manike alobi orchestre wana za Fally Ipupa ne diba diatra. Ezarande boye ngana yebate. Alors, sans plus tarder, mes amours, Tolanda together na bino. En tout cas, je vous en supplie de me supporter. Avant d'acheter la bino, l'élément, vous avez passion. Il y a kangana na zoloba et puis d'acheter la bino, l'élément. Vous avez apprécié au Kennedy, vous avez apprécié à Nini. Pour que ça n'a pas combien de minutes ou ana. Kabarako. Pose la gare au kagande na oloba. Après d'acheter les bino éléments, vous avez apprécié à Nini. Make sure au tikelinga like. Na nango posa, non sengo mbongo te s'il vous plaît.
mais ce qu'on a pour ça peut soutenir ngana ndenge ya mabete bibishe olobara mingi moi cold drink yango yo moi koli yango eza nango péché te namba nange eza wana to sola dans le respect mais soki oye na ndenge ke no potanga buzoba ou bien oya oganga osa soki ba nonsense s'il vous plaît na ozongi so na nzela na ozongi so vraiment na nzela ponga linga naza juste parce que bato musu babenga biso abandi ko ganga s'il vous plaît tout cela dans le respect alors sans plus tarder na respect nazara nango pona bino ba abonné nanga na biki ba papa ba maman ba pasteur mikolo ba na chaîne bolanda dans vidéo ya Maniké et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Let's go. Ndumba ake asui mobali na bili ya mama na ali. Ok. Bacheze mineka za prostituer aboti mwana. Ondeta manga. Ayenda kaka. Maniké, s'il te plaît, calme-toi, na yambio déjà, zana kimia, nga awa na lingato ke na kimia, s'il te plaît. Maman, c'est ma tante Maria Makoso, mon millionnaire. Il a na mino ali aza mwana ya makelele na steni, prostitué. Aza mwa sana na kapila, aza mwa ta prostitué, aza mwa ta musicien. Musicien nini? Boni boy. Na 19 chama na lobango. Na yambio. Maniké oza Yes, bazo yoka yo loba, oza de na kati ya ligne, ba oyoko sina yambio loba. Oyambi ngate ko mutu mwa so loba mutu wana sa silisi Maniké, yo za na suka, oza na sima mutu wana sa silisi, ndena yambio boto waka na telefone moko. Yesa silisi komi tourna yo na pio maloba. Minu azali mwana ya Mariam Makoso. Papa Makoso c'est un millionnaire. Tout le monde connaît Makoso à Kinshasa. Il a travaillé avec Mobutu. Bamino bazana banda kuna bombe wana apa. Pakoko na bango atika 55 nda kuna bombe 55. Le frère Makoso, il était le mari de ma tante. OK. Maman na minu comme les Mariam Makoso, babota bango 3. Il y a José, il y a Mariam, na ya Mimi Makoso. Apala pétrolier. Alia, azamwana ya bandal, na sekuna na makelele. Tata na enani? Na ye azaka ndumba. OK. Mayoka, mama na azaka ndumba. Ndumba ake asui mobali na bili ya mobili, mama na alia. OK. Bacheze mineka za prostituer aboti mwana. Ondeta mangaki matikele ba coordonnées. OK. Muta mema lia na poto Christian Lumande. Po mama na ye atangisa ke bekoli ya bia bade kotanga na ni na époque. Na batana ni na Bombinière. OK. Ozo comprendre. Nazo comprendre. Abane kotanga na Bombinière. Autant qu'on fréquentait l'école à bien dans métis, Ali a salifi. OK. Ali a salifi. Si aye ko ya poto, Christian Lumande mutamimai. Christian Lumande tanga mende na poto. Aye ko luka ba coordonner à papa na ye, amoni papa na ye mundele wana. Ouais. Comment na moni mundele wana? Ne aye ko tangise ba classe. OK. Ndenge quartier la terre et yaka. Ouais. Ozo comprendre? Ouais. Ali a commis la quartier la terre, les quartier la terre yaka. On la quartier la terre, on la quartier la terre. Ninge sala kaka a commis ko bimana mission moko quartier la terre ya sima na tanga na communauté. To yebi comme musicien, biso to baba ndo bibana mutu moso saper na poto yete. Abana ko bimana mission moko na ya sima beta na sima. Ba mission ya mikote. OK. Musicien ya sima. Et ça là que azoya na siège ya quartier la terre, c'est là on n'a pas bien ça déjà. Je commence ça déjà. Na quartier la terre, azoya siège ya quartier la terre. Ayenda kaka. Maniké, s'il te plaît, calme-toi, na yambio déjà, zana kimia, nga awa na lingato ke na kimia, s'il te plaît. Maman, c'est ma tante Maria Makoso, mwana millionnaire. Il a na mino ali aza mwana ya makelele na steni, prostitué. Azama sana na quartier la terre, azama ta prostitué, azama ta musicien. Musicien nini? Boni boy. Na 19 chama na lobango. Na yambio. Maniké oza Yes, bazo yoka yo loba, oza de na kati ya ligne, ba oyoko sina yambio loba. Oyambi ngate ko mutu mwa so loba mutu wana sa on ne recevait rien du tout, nada, que dalle. So mikolona ba moni tokete sous le kaoka bengi biso. Abi boboyi ko boya ko sala ba émission pour ani. Abenga biso na bureau na ye akabe sombongo.
après c'est bon ba provision soule ce qui ngana kento vanda na est victime c'était juste pour soule benga c'est pas na c'était des fleuves kuna après c'est son bon olia mbongo ya hôpital tams na obela na bengi soule et puis na benga soule wana nazotinda ba voice loko aka yende muta a leader nako silika soule omona ozo silikela ngai boyeneta. Ça se passait comme ça. On était malheureux. Mais Nathan wana pa Mombaya, pa Mbutalikasu, il fallait appeler ça ba ombo. Ba on ba sala interview, ba fouti ba $500. Ba sala interview. Ba fouti en mbongo biso toujours na biso et l'autre côté. Osomona biso toujours na biso et l'autre côté. Ça passait comme ça. Le cola, Tolinga Kaye à solo, ton homme en son normal. Il est trop occupé, il se prend pour un dieu, au Komele Banda janvier, il s'en va répondre à Naïba Touté. Répondre à Naïba Touté. Et ça, c'est la série monte comment fréquenter Nana Mobuga et Di Badiata. Et Di Badiata Katela Mangala. Et Di Badiata ridiculise Rabatu. Et Di Badiata finga Rabatu. Ça se passait comme ça. Mais on gardait ça parce que c'est la famille. Bato va respecter Abatu Kuna Moukié Ezali. Fiston Koloké. Azan a respect na Bato. Kolo Bano di Cameroun. Azan a respect. Mais les restes. Sous le cas à respecter Abato à 100%. Azan a humanisme. Azan a Kibomoto. La ceinture a fallu. Sous les selami de Fali. Mais ba mi kala wana nyonso batikali wana ba malanda wana ba respecter Abatute. Or qu'est-ce ça Fali eza ya Fali ye mugoto qu'est-ce ça Fali eza na Edi Badiata. Ata bolobinde ni fallait suspendre Edi Badiata te a olongola te a osala epé eloko te. Or qu'est-ce wana eza ya Edi Badiata na Fali. Nga mona mona mukolo qu'est-ce on eza Edi Badiata. Era e Fali te. Fali azane kali ezanti le mouvement Ezaya Edi, il fallait un leader, un star ya mouvement. Yango azara liboso mais orchestre Ezaya Edi hein. Edi mutakumba orchestre wana. Ba décision, makambu tout c'est Edi Badiata qui le prend hein. Il fait très froid à Paris, il fait très froid. Malili makasi. Malili peta. Il pleuvine un peu, mais ma lili. Mboulango ma lili. Revenons à notre mouton. Edi Badiata tanda kolo orchestre wana. Ata jaela lobi nini. Ayebi kenenga attaquer Edi nanana akena ye. Yango attaquer bango. So azaki na posa. Il a offert un orchestre nga attaquer bango parce qu'il sait que non. Bato akumbra mouvement na eza Edi Badiata nanana modu. Eza bango. Soki bato akumbra mouvement bango ya bango te fallait suspendre Edi Badiata. Muto asala ba scandale minini na orchestre fallait za Edi Badiata. Muto a malmena bato za Edi Badiata. Muto a kangisa bato za Edi Badiata. Bino bosu mono suspendai. Muto ba alongolisa ba mission, muto maltraita ba mission nyonso na eza Edi Badiata. Ba longola kete ba longolé pété parce que orchestre za yi. Orchestre za yi. Fali azali star ya orchestre mais ce n'est pas son orchestre. Elle est victime eza Edi Badiata. Pour votre information. Eza orchestre ya Edi Badiata. Fali aza star. Mais orchestre eza Edi Badiata na pied sino vérité. Fali aza un orchestre te. La preuve est que eza un groupe accompagnement. Lokola Edi Badiata atanga ba étude OK. Yé pe mutu amata podium. Mais l'orchestre c'est à lui. Le groupe c'est à lui. Groupe eza yi. Na lobi bongo pona nini. Parce que le groupe Oyo, Mukonango, Ozo Mibenga ngai mukolo orchestre, Ozana moté et pas mutumoro boy, c'est que orchestre c'est Ozana moté, Azana moté, fallait Azana moté le bosso Edi. Ana moté, ana loko lo Edi Badiata, ana moté. Azana ya moté. Mutakumba orchestre wana, azora ba problème na ba soulé, na ba tunso Azana moté, atambola na partout. Partout à Kenda, attaqué na Wesse, bah ça va mbali.
atake wapi bazaka bango mibale ayebi makambo na ye nyonso orchestre eza ya Edi Badiata fallait aza juste star ya orchestre mais les groupes c'est à Edi le groupe c'est à lui groupe eza ya ye babanda répétuer pa na ye muta signer makambo ya groupe fallait batia ye juste wana ka star musicien ya orchestre mais orchestre eza ya Edi Badiata eza ya Edi Badiata avant muto a voyager il faut Edi andima so andimi te okende te même babiso avant de voyager Edi muta ndima so ka ndima ite ata Jaël alobelo côté Edi muta ndima so ndima ite okete okete sous la pesanga visa mais muta chaki maloba Edi a convaincre il fallait que na pour fallait mo ka boya nga na ya Edi ne muta convaincre que orchestre c'est Edi c'est lui qui prend toutes les décisions c'est Edi Badiata c'est à escroquer aza ni pasteur maza nganga na obenge nganga ou bien aza escroquerie ayi bon ba vie de kitena ya mamo pamba ba nyo to bazaka na France wana na priya pona bango o ba vie de kitena bango ya obima na mboka na priya pona bango mamunyo to ezonga na nzela tindela ngai 350 euros pas longola a vie de quitter pas longola vie de quitter oh l'état tché a barré batona ba esprit et ça bon Dieu ezali awa donc na barré batona tout esprit au komona nyo surtout ekoleka bien tout consonga bien et bon ça va pour point mais été lobby non tinde là après ça bon et ça combien tout n'habité cause ba 800 quelque ba 7 non attends cotinda sur 300 il faut tinda 777 euros. Pourquoi changement bon? Tout n'est pas belle question. Nabi pourquoi tu on est allé chiffre ya jour nzambe apemaki. Jour nzambe ezana ojo jour nzambe apemaki yango jour wana tout consola et puis nazo ebisayo ko chaka mabonza il y a 10 euros, il y a 20 euros, il y a 30 euros, faut chaka mabonza donc bah 700 bah si moi tenga bah 7 karaboy abi faut ochakango abi so 20 euros 10 euros ils allaient malédiction chiffre il y a Satan ou après ça 20 euros ou après ça 30 euros ou après ça 40 euros dans l'église ils a chiffre il y a Satan bozana bojo bochai o bokaye moning alobaki donc na fanya kuna pourquoi donner ça sanga boy et s'il bah esprit eko sala nga bon ko na mona que oui tamsuka mama na nga eza solo na kina télé 721 euros nga pona l'argent pour ande escroquerie na ye ok au cheli prophète Denis Lessi 721 euros yango tant que tu as 721 euros oui pour une solution nini prophète Denis Lessi azwela solution pasteur Denis abaki akolongola akobare batwana ba esprit ndenge avi d'écouter obale koto ayebisinga nazo ba kombo na bango na kombo ya directeur na kombo ya mwasi o azara ya ba découvrement wana nazo kombo na bango na pesa ya ko prier nyongo na pe ekosila akosala prière ma ke ntonyo soto ekosila abi maka munyo soto bo na o de na France wana so landi abi ki ya saka ba prière ya ba dimension après tant que ça va non moi si na yo abota raté yebisé apesanga 350 euros eza a commis na ola sabino ote ya kutate a commis moi si na akomo a seki kota abisinga aza aventurier nzoka to na bana aptoye na dossier otini mbongo a réussir mbongo azumbongo abiso ke ok na jeu ayesima ke ok na zumbongo mais mbongo tinde ninga ekokite faut que c'est 87 euros pour ekoka 777 euros sinon tu vas prière nanga ekosimbate et pas nzambe non yango mikenima otindira ke 721 euros pour ekoka 777 euros et ça nga 85 non 85 oui et ça nga ba 50 quelques euros bon 777 euros. Bon. Singa prière na ekosimbate. Abi prière na ekosimbate parce que funa bakisa et komi débat. Débat de. Non, place li kambe bandi a débat. Place li kambe e bandi 65 euros wana 75 contre débat bandi abi il faut kaka op sango. Bon na ese ça va tika moi sinanga pa lobi tika no kaka mamna on peut tout zo saka bon moi sinao yebisa sakana ngate moi sinanga otangelanga Solution, il fallait pas prier pour nous. Ton niveau ni.
A bloqué na téléphone. Na ko benga dini sa o ya manga téléphone te. So ring na meka. Meka. A bloqué ça pembe. A bloqué vraiment bloqué Denis Lesi so to bengi Denis Lesi yango Denis Lesi. Ah non, a bloqué. A bloqué nga. Donc passer esco a bloqué moni yango a bloqué. Mais Mikenema. Déjà au sabela avant. Aux chrétiens. Na cet esprit nanga moko. Dakena sous église te poni ki ba pasteur ba ba escroc. Ndeni yoko confier na mutu na ndenge va na osali combien o isko umi na poto. Oui. Ndeni yoko confier na mutu azo biso ki aroboma dossier ya mundele bakamna komaka. Etikala na ordi. Atikala na makaba traçabilité nyoso. Donc ndeni mutu a convaincre que nyonganda ko mundele ko bosa nango. Alors alobi ba mystique ekoye la bango. Bana na bango ba kokufa. Bana mindele ba kokufa. Bango moko ba kosala ba accident. Babi bana ya ba mindele ba kokufa. Bango moko ba obanda koswana alali wala zo ebisa yo. Na ojo atini na registre ye azawa. Voilà après ko zo mo bien avant. Wana esi azimbongo. Angisu ke na bakisambongo mususu. Tana komi ko boya abinanga okomona soki baza kolala baza kolota ba mystique. Le monsieur a demandé un service de prière et de beaucoup de choses. J'ai prié. Je lui ai dit de faire une offrande. J'ai laissé le temps de prier, d'être concentré. 3 jours après, je vais le faire. Ok. Natindele va coordonner. Azaki na temps ya koboya. Après atindi offrande infirme. Ezanga likolo. Atindi ndambo. Likolo. Nzamba senga kiyote osala offrande ou a obligé kiyote. Dieu t'a montré le schéma. Les chiffres c'est nous. Si tu donnes l'offrande de $20, Nzamba au côté parce que le chiffre 2 c'est la confusion. 4. Les chiffres 4 c'est les épreuves. Les épreuves. C'est les épreuves. Donc, épreuve, Yanni. Jésus a sali, Israël a sali combien? 40 ans pour comme la terre promise. Israël a quitté en Égypte combien? 400 et quelques ans. Jésus a sali à combien de jours? 40 jours. Ok? Le chiffre 2, 4, 6, 8 sont des chiffres impairs. Père. Nzamba travaille la chiffre impair. La perte. Si on a la mesure, il y a l'arche de Noé. On a 5, 3, 1 coudé. Jamais Nzamba sali la 2. Merci. Donc, bref, c'est nous qui sommes dans la chiffrologie. On a la chiffrologie. Ce qu'il faut retenir ici, le frère a respecté Mamboui. A respecté Ngate, a respecté Nzambiti. Après ça, il offrande comme tout le monde. Après ça, offrande comme tout le monde. Très bien. Mais il n'a pas respecté les principes au Baïbsaki. Merci beaucoup. Alors, il n'a qu'à prendre à lui-même. Merci beaucoup. J'espère que Bolandi, Ngana Bino Tolandi, vidéo ya manike bobike, ya lobarane ka panzarane nteke, a lobarane mamba solo. Asarane ba nonsense te. Manike qui t'a créé. Boki mambo lobi. Boki mambo lobi, mambo eza na mokilo. To sambela nzambe. Mambo na biso msuyo koma na ba réseaux sociaux te. To sala ke fort pour lelo, monde des arts sensibles, hein. Monde des arts sensibles, oko selo mo mokebo pia. Mutoyele on a réseaux sociaux. Obi que la fois passée namonaki mutu moko akwei olie batu ba simba ba sali accident bandeko olie ba memaya ta na hôpital bandeko na ne na ba bona ki kutu nzoto malili obi que mutu a préféré mutu akufi azo lela bo sunganga a filmer akoti maboko na poche poizo eloko za na poche Nathalie, mais dans quel monde nous sommes? Obi que Nathalie boye nabi bon et un monde à l'élo, hein. Mais tout ça est fort, bablo, on a mis son sous air dans les réseaux sociaux. Babo, le bolingoming, bato, bakomo traitant dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont un mobile et tout moi si, bobé baninaye, au mona, message, to tribunal et comme dans les réseaux sociaux, au mona batbeko samba, na ba na réseaux sociaux. Alors j'espère que Boki maman Niki alobi makambo.
pona Alia salaki moi si aboye. Malheureusement, beaucoup déjà n'ont pas commentaire trop parce que ils ont déjà m'envoyé les cas. Pour l'instant, Alia a sa vie naïe comme dans l'Obaki. A sa la vie naïe, elle fait sa vie. Tu évites à gagner trop de réseaux sociaux, mais tout le monde a maman moi naïe Didi Stone de Ayaka pour Didi Stone moi naïe Ayaka pour défendre sa mère. Alors, mes amours, oui, Salami déjà. Donc, Didi Stone, Ndingazawana, a se défendre. Maman naïe, Matumi ba ebisa, oh bibi chose ba, moi na soki asali mabe, botika ka moi na défendre maman naïe, moi na za moi na impoli buena bui. Ah, ma isoki de jeu Sopani. Et Sopani, Osaka du côté de sa mère. Parce que dans l'émission Moro Didi Stone na loba, abi ma mère a toujours été là pour moi. Donc, tellement papa n'a pas un musicien, abandonné pour voyager à chaque fois, mais il a colla kana maman naïe. Donc, à son affection à maman naïe, c'est normal, il faut défendre malgré ma bé, moi na zo sala maman a mon aucun normal. Et ça n'a pas parents musu balingate que non, ba simba ba na bango. Ba parents musu balingate que non, moi na sali ma bé tika ya zalaka bongo. Moi na ne aza un politique ya azalaka bongo, ya sepeli na bongo. Alors, faites très attention. Tout ça là, keba. Papa wana mwana aza na âge il y a 2 ans, 1 année, éducation et banda déjà na âge wana. Pourquoi c'est là te mwana roma 17 ans, 18 ans, au banda kuluka ko rééduquer mwana. Te wana faut tiner na centre à rééducation. Donc ceux qui ont raté déjà éducation à mwana na yo, papa simba mutu. Yeba ke oh yo o sali, oh yo so sala wana. Yebisa komi déjà na retard parce que parents moroté azana pour ça que na borta mois année 9 mois a bokoli mois na tangisi mois na un jour mon a manqué respect et ça la passe surtout biso babantou biso to mindelete biso toza mindelete nous ne sommes pas de blancs biso to mindelete que notre monde que no mois na a manqué papa respect maman lobby moi na pas lobby moi na ogange la maman kia yo moi na ni yo oh yo keba eba nini yo ngana loba yo poso loba nena ofandelo o comprendre te pona nini mwana éducation za raté donc mwana ko kolope na nzota lo alungba kuna mamuso bisanga na tina nango te oka façon il y a des gens comme ça hein ti lelo il y a des parents comme ça devant mwana obanga ne koloba na loba nanga te pardon bi ninga zalaka maman obanga mwana yo te bo ba parents mingi lolo ba perdre qui valeur avec parents pas attendre moi nanga comme star moi nanga na mbo ozalwa mama biso ngalola obala okolisa bana azakuna te ozamwana soka lobi oyoka mama soki mabeza ozongiso na nzela ke no boye na bo donc neba te ba parents bana soki bakoli oui moi il faut respecter moi na za responsable mais parents aza toujours une autorité qui parents mais lelo ba parents belé otika bana ba manquer ba to respect ceux qui moi on a déjà zo manquer mon tout respect c'est qu'il manque un peu parents ne respect pour mon toi coller une éducation il y a bien en tout cas en ça l'effort à cause ça l'effort à respecter mon tout papa aza papa et pas baluba papa baluba nde ba yebisa bana bon papa nyonso aza papa maman nyonso aza maman. Ce que nous respectons papa na yo respecter papa nyonso oyo mona nzela maman na yo également alors ceux qui osana pona ko yokisa ba parano soni obaloba mwana bundu mwana wa bundu mwana soni mkolesha bibi mwana ba mal éduqué mingi basabongo. Alors merci beaucoup en tout cas nalingi bino ya trop partager massivement nos vidéos, aimer et commenter dans le calme, dans le silence, dans le respect, ok? On se retrouve next time. J'espère que ma vidéo est acquis tellement moulay. Bolandi, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.